Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à Bando Konos, tout va bien. Pas de la presse congolaise. Bonsoir à Nabino. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir Olga. Bonsoir Jancy Moukoko. Bonsoir Nabino. Bonsoir Jancy Moukoko, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir la bande de Balinga, les pattes de la presse congolaise. Bonsoir Nabino. Bonsoir la bande de Nyonso Oyo Balandaka. Émission Nabino Bolinga Mingi. Polele la passe avec les pattes de la presse congolaise. On est là. Bonsoir. Nabi qui va faire Nangé Belé Ballon Luka. Les pattes de la presse congolaise Nicolo d'émission Zate, mais pour le moment, c'est comme l'émission Zongi. C'est le temps vraiment d'aller vous permettre de pour tout ça à l'émission. Mais si vous vraiment l'émission, ils ont mis vraiment au bout de ça. Bonsoir Nabino. Yemoko Bali, Yemoko la patronne, Balobi Michigan, la patronne à Congolo. Yonde Makambo quoi. Le pas de la presse congolaise. On est quand on est là toujours. Bonsoir Nabino. En tout cas, on va partager vraiment l'émission parce que maman Nabiso Azol est là. A habité à Salandengeni. Donc voilà, Azol est là vraiment. Je pense que dans les commentaires Nabino, dans l'intervention Nabino et au salaki, maman Nabiso aye ba eloko nini akoyi ko sala par rapport à la citation oyo akomi nango na minute oyo bana na ye mibale ya mibali bazoyela mwasi moko asala ndenge nini. Karine Masamba babi wana mwana ndaku kwa ma nièce Karine Masamba beauté plus beauté imela talaka les pattes de la presse congolaise botala les pattes de la presse congolaise ko yemoko sikoyo nièce na ye Karine Masamba ozala ndenge non umela. Merci Kitoko Nakata Paris Yonde. Vous partagez, vous partagez, vous partagez, vous partagez. Et là, souci, pas sinon Mawa. Toujours là, toujours. Merci beaucoup, maman Langaï Michigan. Donc, merci, merci beaucoup. Merci Nayo. Merci Nayo, merci. Toko Misana Nzambe. Après, tout bande d'émission, tout la bande de Gomsou Bakota, vous partagez, vous tenez la bande de Gomsou d'invitation pour Bakota, dans l'émission, il y a l'élo, ils ont vraiment Kafou, ils ont vraiment moto. Au moment où la vie soit là, à ça la nini, la banane, ni balé à mi bali, bazo la moi si moko. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci, 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 merci. Nabandongo sur Bachaba Ker, Bachaba J'aime, merci Nabino. Merci Nabino, vraiment, merci, 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 merci. Le lot vraiment, toujours bête à ma solo Kati, photo sur le vraiment, n'engagez à les pas de la presse congolaise à ma cambo toujours quoi. Je pèse à ma cambo. Et ça la zouate, et ça la kandate, et ça peut pas citer quoi. Babi beaucoup maître chinois, babi maître chinois na katia London, babi on de makamu, babi maître zalara moko na ma tête, maître chinois.
Comme à tête Maraïbi, quoi, maître chinois Oumela, la famille Malibota, Manakata London, Oumela, maître chinois Oumela, toujours Takos, net na fille, maître, toujours on a pour Nabino, et pas de la presse congolaise, on aura toujours pour Nabino, quoi, Bazuat, Yaboui, Bazoat. Bonsoir Mohamed, bonsoir Mohamed. Vous partagez, bandeko, vous partagez, vos commentaires et ça la bien. Maman n'a pas azolé là, ma passe na motema, a évité ça la nini. Bah na ni balé, bazolé la moi si moko. En tout cas, les soldats les louvres mes akafu parce que maman n'a biso abenga kinga, il est pas de la presse congolaise. Nicolo na zomo no sala d'émission pena te ngai mama tant ezate marameleke bilema bina za lisolo moko boye pena zo tumisa ngai nga mama na zo kokate donc passe na motema pena sala na kata bana nga na katikati na sala ndé na ebité na kotela o na ebité bon tant que yo betaka masolo ya danger tara les pas de la presse congolaise betela lisolo oyo bandeko o balandaka yo bandeko balandaka yo batia ba commentaire bapesa ba point de vue na bango et soulager maman na biso aye beloko nini na kosala parce que passe na motema. Merci beaucoup na baker, merci na bandeko so batia baker, merci na bino nzamba pambola bino na lingara bino mingi so nazalaka parce que bino boza sans bino na kozalaka pe de pas de la presse congolaise nazalaka parce que bino boza nazalaka parce que bino bolandaka ngai parce que bino bolingaka ngai parce que bino bolingaka émission na bino bolingaka mingi polele na parce avec le pas de la presse congolaise. Merci beaucoup. Tokomisa na yeme ikolo wa sala mokili wa sala biso wa pesa les pas de la presse congolaise à Lupemba. Tokomisa na yeko wa pesa bino Lupemba wala amna la mukaka na bino bandeko nyonso to balandaka nga tokomisa na Yesu Masiya nzambe na bomoi parce que ndaza makambo kwa ya lebi biso tuna makambo nda sala ka biso tozala. Merci beaucoup, Bakou Philippe, Babi, Yonde Makambubi, Tandela, toujours Likolo, Bakou Philippe, famille na Mbalibota, na Mobimba, tout cas, Nzama Pambolabino, Apé Sabino, vraiment ébélé, Bakou Philippe, Talara Ayoye, il est pas de la presse congolaise, Nde Makambu, Malobi, Bitandela, toujours Likolo, quoi. Vous partagez, vous tenez bande comme sous l'invitation. Avant tout bande d'émission, tout comme ça n'a pas Masia, le pas de la presse congolaise est toujours tout comme ça a besoin de Zambé. Nous se volé que là, ce côté Zambé liboso. Barolonga yo tse quoi. Merci beaucoup Bakou Philippe, merci na yo pe belé et bisours.
Oyebi source, oyebi sika touta, oyebi source quoi. Lupemba babota mararango quoi. Tokumisana Nzambe. Tokumisana Nzambe, tous la bande de Gomsuba Kota, après to bande émission na biso nazana bino le vraiment. Nazana 21h28, donc voilà. Tokumisana Nzambe, après to bande émission na biso au bout de mission ndenge zalaka les pas de la presse congolaise à Makambo toujours pesa toujours Makambo. Bonsoir, 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 Angèle. Bonsoir Nayo, maman Angèle, bonsoir. Angèle Biasuka, bonsoir Nayo. Amen, 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 maman nangai Michiga Kongolo. Amen, amen, toujours. Yebiga Nzambe aza au-delà la nyonso. Ya leki nyonso quoi. Si vous me pèsez pas naé, vous allez jamais dessus. Et pas Nzambe, vous allez jamais dessus quoi. Yenda pas mola rapé sa nyonso. Yenda pesa biso pema de vie. Tout quoi, ça y est quoi. Sans y ma trop quoi. Vous partagez Bandeko Kato en émission Nabiso. Vous pouvez vous mentionner les pas de la presse congolaise. Ndeng Naebi Sarabino toujours les pas de Nanda, toujours les pas de Nautica, toujours les pas de quoi. Et c'est Salama déjà. Mokile Salama déjà, Mokile Kenda déjà, Toolanda Moga, c'est Kenda. Dans les pas de la presse congolaise, dans Mote Nabino tout, les Alataka, Boyebi, toujours, Tozana Bango, toujours Maël, Toulon toujours Likolo, Ndeng Zalataka. Ye moko babi mwasi ya kitoko na kati ya Paris balobi na seki na novana loba quoi babi journaliste aza sans kisi ya za na kisi te quoi kisi za raté Dani Bokobe ba meka bakoka te quoi tala yo bumela bonsoir na yo. Vous partagez Bandeko Nangai, maman la pisa zolela. Maman la pisa zolela, zosenga intervention. Bosungae. Merci beaucoup ma sœur Dani Bokové, merci beaucoup, merci Nabajem Nayo, merci beaucoup. Journaliste sans qui cita la rayo. Bakanga bakraka balemba. Bonsoir, bonsoir, j'en sais Gigal, bonsoir Nayo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup ma sœur Michiga, babi Michiga, babi moi si wa tonna na kata Suisse. Babi yonde makambo Michiga Kongolo. Merci, il y a bande intervention dans le lobby. Maman a solo la bananaï. Dans le musée banditaire, mais merci beaucoup. Merci vraiment d'avoir pambolayo, merci. Merci maman Azol Nabiso parce que Azapen a ligne Nabiso longo. Azol Nabiso
parce que alobay nanga akozala wana po alanda ayoka l'intervention na bino alanda l'intervention na bino po epesa ye makasi aya beloko nini akosala. Donc voilà, maman Michiga déjà félicitations, merci beaucoup. Donc maman na biso déjà attendu déjà intervention na yo, je pense que epesi déjà moi courage, epesi déjà moi makasi quoi. Donc voilà, on est toujours ensemble, voilà. Bonsoir Alain Moué, bonsoir Nayo, bonsoir. En tout cas, vous partagez vraiment l'émission pour qu'elle ait toujours dans l'émission Nabiso. On a toujours le pas de la presse comme les antiques, on a toujours temps. Na bandeko oyo non ba kotite ba kota po balanda émission za bien ko landa ngo yo moko landa émission. Tant ils en direct et ça la moi bien que Olanda émission après en direct. Donc voilà, merci beaucoup. Ma sœur Dani Bokoube, si Jézali, maman Labiso azolela bana na ye mibale ya mibali bazowela mwasi moko pe mwasi yango pe akomaki na zemi siko zemi yango ezeba te ya nani to ya nani. Donc voilà, si je n'avais pas le leza yango wana. Merci beaucoup, merci na bande kutu ba ba j'aime ba cœur, merci beaucoup les pas de la presse congolaise. En tout cas, vous partagez l'émission. Vous partagez et ça là va bien quoi. Merci na bande pour partager l'émission. Merci na allez moi merci na yo, merci na bande pour partager l'émission vraiment en tout cas émission où ils a passé et ça la passe na maman na biso a évité à resala neni bana na yemi balé ya mibali bazoyo na mwasi moko mwasi on pas comment na zemi tiko zemi zo banate eza yaya to eza leki to eza ya mutu mususu ya libanda. Donc tokoyeba yango na émission ya lelo. En tout cas, émission yo, tout ça là on a deux parties. Parce que partie à liboso, Torolobela, nengenini, maman expliquait qu'il y a nengenini monsieur nengenini pardon, parce que c'est un nengenini lisolo ezali. Alors suite il y a lisolo, poto yeba zemi, eza ya to eleki, to ya mutu musu libanda, to yeba on a émission ekoya. Mais lelo eza to partager lelo, nenge maman expliquait qu'il y a par rapport nenge bana na yemi bali ya mibali bazoyela mwasi moko asala nini azwa mwasi yango akata ye na katikati azwa parti mosusu apesa yaya azwa parti mosusu apesa leki ou comment. Donc bacommentaire na bino l'intervention na bino yango ekosalaki mama na biso ayeba eloko nini akosala. Merci beaucoup ma sœur Dani, merci beaucoup ma sœur Dani, moi ça peut me nakati ya Paris, au kanga ba kraka ba lemba. Intervention est bandi déjà, merci beaucoup, merci l'intervention de nous, merci beaucoup. On est là, on est toujours ensemble donc voilà, nous toujours ensemble les pas de la presse congolaise à Baji wapi ba wapi ya boy. Merci beaucoup ma sœur Dani, toujours intervention, merci. Ma sœur Dani Boko Alobi, Asola Bango. Asola Bango Mibale. Ah, Asola Bango Bale Batika et Batika, en fait Batika moi si. Mais Batika moi si, moi si, Azad na Zemi. Parce Zemi, Zoé Banate, Eza Yaya, peu Eza Leki, peu Eza Moutalibanda. Ou Azan la 4 famille.
Voilà, bande de colocateurs, surtout au balingaka les pattes de la presse congolaise, au balandara émission nabino bolingaka mingi, polele na poisson. En tout cas, émission nabiso et bandi. Vous allez diminuer mon volume parce que volume est l'équipe ma casse mingi et vous déranger vraiment pour la émission nabiso. Émission nabiso vraiment en tout cas et bandi. Alors, les sons nabiso les ali, maman nabiso Marie azali kolela. Maman nabiso zolela passe na motema asala nini. En tout cas, pasi etondaki na kati ya motema na ye. En tout cas, amonaki moyen à kosa les athées. Yango abenga inga les pattes de la presse congolaise, alobi les pattes de la presse congolaise yo betaka masolo, betaka vraiment masolo oyo et masaka mitema maman mitema papa ya bana mikolo baleki. En tout cas, au solo la vraiment. Mais quand nous ko ça la solo émission par rapport à l'isolo oyo nga nazana na kati ya libota na ye, donc la famille na ye. Maman Nabiso a la barre na mi balé, excusez-moi pardon. Excusez-moi. Excusez-moi Mouké, pardon. Voilà. Bon, maman Nabiso a bombi passi wana motema ye moko akokite. Habile pas de la presse congolaise. Voilà, citation dans un angle lelo nazo Sibir na bana nanga mibale et ça voilà. Alors, maman Nabiso alobi azana bana na mibale ya mibali. Anyokwami na passi pour na kobokola bana na ye. En fait, à Beteleki moi histoire, il y a parcours, il y a vie nae, n'engue abotaki bana nae, n'engue azalaki na bana nae tout. En tout cas, abotaki bana nae na mobali nae. En fait, mobali nae atiraki na bana bazalaki na âge il y a 10 ans. Tant akufaki. Donc, papa ya bana wana mobali nae akufa, bana batikelaki bazalaki na âge à 10 ans. Alors, maman na Congo azalaki Koboko la bana na ye na pas signon surtout. Talara papa akufi atiki maman na bana bazaki na âge. Parce que balandana moko azaki na 10 ans, moko azaki na 9 ans. A bokoli bana na ye na pasi. Bilo oyi ba citation ya biso ya Afrique. Na mboka na biso pe Congo, na Afrique kaka. Afrique eza moi pasi. Par rapport ya poto abokoli bana na pasi ya koteka ndunda mabe, ya koteka makala mabe, ya koteka matembele mabe, ya kosala boyi mabe, en tout cas abokoli bana vraiment na pasi. Tellement bien oyebi nzambe atikaka bana na été. Maman aye kozwa chance ya kobunda bunda aye koya poto. Tanga komi na poto atikaki bana na ye na mboka na biso Congo. Eza pasi na mawa. Makambu oyo maman na biso akuta na ngo lelo yo eza vraiment pasi. Maman ye poto, bilongo yebi poto ndenge ezalaka ye fo bunda luka mukando sala bo kota buno kota bima. Mais maman azalaki toujours na souci ya bana na ye ndenge ba maman bazalaka toujours na souci na biso bana na bango. Yaonga alobaka ngo même biso ba mibali otokoli otoza na basi na bandaku na biso. Même on a bazu batie basi na kati ya bandaku na bango te. Mais basi baza toujours ba maman na biso. Ata mwasi yo ko bala na mbongo mbongo bali yo tena ndako na yo azaka na maman. Pour nani naza maman? To kena no mwa lisolo muke to kota na muke na lokumu ya ba maman. Pour nani naza maman? Parce que bango babota na biso. Bango babala na biso. Bango bapokola na biso basala ka nyoso pona biso. Même ato soko bali mwasi tena ndako na yo. A olambela yo
akosokolo bilamba akorepasser akodolote yo akosala nyonso donc baza ba maman na biso quelque soit to bali bango baza ka maman na biso donc to pesa bango lokumu to banga bango to sara bango quelque soit mabe ezali mais la simana yango faut kanisa pe ko zonga ma simotalité mabe ezalaki mais azara maman parce que bazala maman na biso alors maman na biso aye poto abundi ndenge maman ba yosu babundaka Français qui a les bogards de Paris babi yonde makambo pas de la presse congolaise vas-y wapi maman abundi aye ko bengisa liboso leki. Bonsoir Karine Ditou, bonsoir Nalo, bonsoir maman. Aye bengisa liboso leki. Leki aye ndenge ezalaka bino so boyebi bana poto otozala na poto boyebi système ndenge ezalaka leki aye masolo bandi bachiki maramu tutu kitoko ndenge ezalaka. Bonsoir Olga Koulenga, bonsoir Nao Olga Koulenga, bonsoir Nao. Merci Nabandeko, baocha ba j'aime, baocha ba cœur, merci Nabino, merci. Nalova bino tout quoi. Talara bino. Sur bino vous êtes les pas de la presse congolaise pas aux raté. Maman na bolingo na ye. Asali su effort abundi toujours na makasi ya bo maman, toujours na bolingo na ye abundi na bolingo ya bo maman. Ayo bengisa ya pa ye. Ya tanga komi masolo pe kitoko ndenge ezalaka kaka pa chic maramutu kitoko. Mais pas si maman zolela na mincho maman ndenge azolela asala nini bana na ye mibale ya mibali alingaka bango makasi ndenge yobika maman tu alingaka mwana ye maman abota mwana baba abota mwana koka abota mwana kizengi abota mwana nini aza kaka mwana akokabola jamais parce que ye muta bimisi ye biso ba papa to pesa kaka semence semence maman a récupéré semence maman a saleli semence wana tamiser semence tout wa muchanga ba mwana bimi donc maman mutamona pasi ya mwana alors maman a sali befort bana mbale ba komi na poto bana ba tangi ba chiki bana ba koli mais yango balobaka ezana biloko mibale biloko mibale o ekabolaka bato mongo na mwasi eza pasi ya komona lelo mama na biso amoni pasi abokoli bana na matembele abokoli bana na loso mafuta asali effort ayemi kili boyebi na poto mwasi eza facilité okomi sur le terrain sans mobali obundi yo moko kangi motema tio bengisi bana mibale ba eza facilité na poto bana bakomi na poto dans la situation le moment akutani nango c'est grave il y a pas na motema na mawa bandeko na nga ozolanda émission oyo bo partager émission parce que na ba commentaire na bino d'intervention na bino yango esala ke maman na biso ça la soulager yango esala maman na biso ya beloko ni ya kosala bandeko na nga lokola Dani Mokoba bi journaliste sans kisi intervention na déjà kitoko maman na biso Kongolo babi mwasi ya Michigan Kongolo babi ya talaka yo mona kata susi mwasi kitoko ne lengi intervention en tout cas bandeko sala l'intervention et osala maman na biso bien soulager ay beloko ni ya kosala bana bakoli bakomi kolinga ndenge ezalaka bana bakomi kolinga ndenge bana biso bakendaka na baklasse kotanga leki aye kolinga copine bazo vivre ndenge ezalaka kaka bino ebimaka moko ndenge ezalaka chéri na ye bazalaka
mais eloko eza moins grave eloko oyo ezosala ke mama azocomprendre te eloko nini esalama ndenge wana parce que mwana na ye ya mobali leki atikala jamais kozwa copine na ye wana koya na ye na ndako bwesizenga mwa appel ezokota yango ezokata en tout cas ndeko bazobenga bobenga te parce que dans une émission donc voilà alors ndeko na biso ya mobali leki donc leki atikala jamais comme ça copine na ye koya na ye na ndako yango mona lobaka yango tout le temps lobaka tous les jours na lobaka yango surtout biso bato na poto faut kolingaka mingi surtout biso ba parents faut kolingaka mingi tango mwana na yo kolinga kozala méchant ou méchanceté na bana na yo eza mabe. Pourquoi? Parce que mwana koza na eloko mo boye likambo mo boye akolinga oyebisa te parce que so banga so na lobi mama soit papa kosala nga boye kosala ba kopinir nga ba kobeta nga non voilà eza mabe. Parce que soki ndeko wana ndeko na biso mobali donc mwana ya mama na mobali leki soki azali kozwa copine na ye anoko ya na ye même na ndako baye tant sous makambo ebosa wana ya selonga parce que ndeko na biso ya mobali leki atikele jamais kozwa copine na ye aya na ye epa na bango bazali kutana kaka na nde ezalaka bacoin disons nde ezalaka oyebi bana poto ndenge ezalaka puisque bakutanaka toyebi biso so ndenge ezalaka tant sous na libanda école bavanda esika moko boye tomonaka bango ndenge azala boyebi ndenge ezalaka bon excusez ngai bazobenga yango ezokata donc voilà alors voilà en tout cas bon excusez ngai appel ezokota yango ezokata alors ndeko na biso mobali atikali jamais komema copine na ye na ndako na bango esika bavandaka alors ndeko na biso ya mobali yaya ndenge ezalaka kaka batanga école moko bata classe moko te batanga école moko soki mpe na lokoso ya bandeko na biso ya basi soki mpe ndenge je ne sais jamais soki mpe ndeko na biso ya mobali apresentaki yaya na ye te ke tala copine na ngai ye yo ou ndenge nini là je sais pas même mama ye moko ayebi te soki bango mibale ndeko ya mobali bandeko mibali bango mibale soki bayebaki ke wana za mwasi ya leki ukuma wana mama alobi ayebi te mais alandelaki mi kotuna yaya alobi ye ayebaki te ke leki na ye abimaka na fille wana par rapport fille wana azaki leki aza un peu ba garçon bazalaka moi alingi te makambo na ye bandeko ne bayeba famille ne bayeba mais pourtant eza mabe parce que biso dans un cas là bayaya bazali o bazali kolo bayaya mikolo bayaya musupe assez baza mais quand même vous avez moi yaya moko o zala neti nga nazala mingi masolo nga mingi petite sœur nanga wala ninga na sima tout comme masolo nga presque tout makambo nga nyonso même na osala nini même na osala cop même na osala nini azala toujours au courant nango parce que toujours la vie faut osala bongo parce qu'on ne sait jamais okuta na dikambo mbema moko boye ndeko no ayebi ke no ate alobaka nanga boye donc mais soko zo bomba eza malamu te ta lelo bandeko na biso mibale le ka bakuta nango apesi passe pas mama na bango pourquoi bazali ko bomba na makambo alors et ko leka mikolo yaya akiko lingaka même mwasi oyo leki na ya bimaka botala pasi esika ekoti donc fille wana azobima na yaya azobima na leki donc azobima na bango mibale giboya babi giboya le banquier de roi quoi giboya na kati ya Belgique umela quoi maman na nga fat étoile d'état babi yonde makambo toujours kitoko na solo kitoko umela donc fille azobima na leki na yaya donc kudi ya ntusu kudi ya maki leka yebaka te ke mwasi oyo abimaka na yaya na ye
yaya pa yebaka te ke mwasi oyo nga na bimaka na ye aza mwasi ya leki na nga parce que leki moto abandaki. Alors mama na makambo nyonso wana ayebaki eloko te parce que bango mibale leki ntango abandaki na mwasi jamais atikala komema mwasi wana epa na bango. En tout cas ezwaka vraiment temps, ezwaka vraiment temps leki azobima na ye yaya mpe azobima na ye tellement leki aza bagarçon balobaka te bagarçon bavandaka makambo nini alingi ezalaka ya ye alingi te bayeba même famille eyeba te moto ayeba te donc alabomba makambo na ye. Mais yaya azalaki bamibali oyo bazalaka ya soki aza na mwa chéri na ye amemi chez mama na bango présente mama na bango. Mais ezwaki temps pourquoi parce que yaya alingaki azwa vraiment temps na ye a confirmé vraiment non soki azotoki vraiment fille yango vraiment ki c'est bon après ma fille wana epasi ya mama na bango eza pasi na mawa. Mais avant de continuer, tu commences à manger avec mon cœur, les arabes bien nous appelle ça makasi quoi, ça est ma trop. Après tu continues mission la mission. Moi animation ça la manger. Voilà, on a changé. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Sommet des sommets. La connaissance te placera au-dessus. La vie a sommet des sommets. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage. C'était la réserve de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse. Marco à l'Éternel, bonsoir Nayo. Ça va pas se brouiller. Ça va pas brouiller. Ma fille là. Totika yesu te bandeko langa totika nzambe te parce que la bien ça sommet des sommets. Yinda kolo masolo yinde kolo makambu ya pesa tout apambola tout. Alors, to continuer mission na biso. Alors, bazo qui vraiment temps ébulé, bazo bima, ya zo bima na ye, le kazo bima na ye, donc vraiment en tout cas et comment qui vraiment na biso na ko la kolo bangondeni. Alors, et ya ki siko ko be ba ndenge nini. Il y a des maza la grâce à la moto donc makila za moto quoi donc chaud na rayon. Yaya à vivre dans moi si à vivre dans sa vie non on a ligne moi si il faut na mimae et pas na biso maman na mona e et loko le katikela ko salati vous allez plonger dans les appartements du Vatican et vous allez avoir la chance d'assister à bisi moi si siko et loko nga zo mona ezo kamwisanga est-ce que yende ko na biso moi si ayebaki ke wana za yaya ya mobile ya bimaka na ye ou pas nyonso wana tokoye bango kaka na émission oyo polele na passe avec les pas de la presse congolaise parce que tozokende nango na baétape tokende nango na baépisode parce que mama ye moko alobi les pas de la presse congolaise zwa nanu oyo pesa bandeko nayebeli oyo nakoki kosala après ye moko alandela suite nyonso ya kozwa akopesanga mpo tokende nango ntina suka toyeba et suka ki ndenge nini makambo ki ndenge nini. Il ressort dans ce film surtout le mot important de l'humanité de l'homme. J'ai trouvé ça tellement fort voilà avec alors une simplicité dans ndeko na biso mobali yaya alobi non ayebisi copine na ye ndenge ezala nango fona mimona chez biso na palais mama famo na yo po nga na ozwa vraiment masolo ya sérieux quoi na ligne vraiment na bala yo to vanda vraiment ndenge ezalaka na bala na tchana palais. Alors, ndeko moi si pe andimaki. Nazo bandelango bien, yango nazo loba bandeko nanga.
mibali basi ba mama ba papa tango bana na biso bakola bakoma na âge moko boye bakomi kolinga faut kolinga koyebaka mwana na yo ya mwasi te ya mobali abimaka na nani azalaka na nani. C'est très important. Parce que ceux qui maman ayebaki ou bien ceux qui bande bana na biso to bangi saka bango te parce que na maman msuna papa msuna ndako mwana ko fanda beteli solo te. Et ben neni. Alors il sait que non maman n'a eu copain ou bien maman n'a eu copine. Moi na zo bango ni ba olia e. Eza mabe moi na ko banga ka olokola nyoka te. Moi na ko banga ka olokola lion te. Moi na ko banga olokola lion te za mabe. Ya omoni bana na biso bazo ya omoni bana na biso bazo kuta na ba situation moko mabe biso moko ba parents parce que quand moi na kuta na situation mabe olinga te et ko affecter aux parents quel que soit au boy quel que soit au lingi et ko ya toujours ko affecter parce que neti ka maman na biso le loyo passe ni maman zo mona bana ya mibale ya mibali bazo wela mwasi moko pe mwasi ngaza na zemi zemi ngeza ya nani eza oyo to ya oyo ya to aleki to ajongo libanda eko sundula bango to sala humble na bana biso to e ba ko solo na bana biso quel que soit bana basi quel que soit bana mibali to e ba ko solo na bango ceux qui ont ma solo za maka mususu ceux qui ont ma pinisi za maka mususu ceux qui ont ma sali mabe eza maka mususu to mélange raté parce que ça ma parents mususu rolinga même ko solo la dialogue na mo na ela solo la bana e boy zata non surtout biso dans la poto a to e binenge zala. Alors ndeko na biso yaya abi bon nazo mémoire papa maman na ngai amona yo maman abotinga to solola ayeba yo un jour itambeki goya azala déjà au courant que ayebi yo tozoma pose muke bandeko na nga toujours tolanda lolembo ya nzambe parce que babi nzambe nde makambo balobi tokumisa nde nzambe parce que mutu aosala lepa de la presse congolaise na liboso na bino ye mpe mutu aosala ke bino bolandaka nga lepa de la presse congolaise sans nzambe maa trop surtout biso balepa de sans nzambe maa trop quoi otiaka nzambe liboso parce que mutu atrasaka chemin ye mutu asalaka nyonso mpola lepa de la presse congolaise mutu asalaka mpe mpona famille lepa de la presse congolaise toyoka na mwa pose muke toujours oyo eza système tozwi mikolo mpona tokumisa nzambe oyo akela biso sans ye tokozalaka te toyoka mwa tokumisa ye so mwa muke apres tocontinue émission na biso en tout cas bandeko bopartage vraiment émission bopartage botindela bandeko mosusu bainvitation mpo balanda émission oyo polele na posa avec les padres de la presse congolaise nde makambo toza na bino mayele quoi. Bonsoir Guiboya, bonsoir dans le banquier de roi en Belgique quoi. Dans la banquier, là il y a un roi Belgique quoi. Check. Soko misana ye moko ye mei quoi. Mokeli na nyonso.
Merci beaucoup, maman Lara Bishiga Congolo. Posons les pas de la presse congolaise. Talara Abino, les labino fort. Bino tout les pas de la presse congolaise, les labino fort. Donc, comme ça, il y a moko yeme inzambe na bon moyo qui est là biso quoi. Voilà, bandeko surtout balingaka les pas de la presse congolaise, bandeko surtout balandaka émission na bino bolingaka mingi, polele na passe avec les pas de la presse congolaise. Na zone toujours na bino, on est toujours ensemble. To komisa kina nu Yesu Masia, nzambe na bon moyi, o akela mokili mobima kela biso nyusto, o apesa biso souffle de vie. Alors to komisa na nu les système tout ça dans mikolo toujours photo tchaka nzambe liboso nous se tikani na sima parce que babi yende makambo biso to business tout be la nga makambo nga bwenga na pesa na obwa kambo na sala bwe babi ya za sommet des sommets quoi nzambe na bomo ya les kinyonso donc voilà. Alors maman nga Michigal to bito komi wapi a poser une question to komi wapi to komi esika ndeko na biso ya mobali yaya a eu décision que il faut amema chéri nae to azo vivre nae amema e pa maman na bango amona e. Alors azui na dimine mokebo skizenga siko tozo pesa tozo beta lisulo adoration to tchango na no pembeni tozo kaka moke na se donc voilà so to komi na tango na ngonga na yango o to komisaka toujours kolo to matsa volume. Alors ndeko na biso yaya azui copine nae aye nae na ndako likamolo kitamena grave aye na ndako tanga komi nae na ndako leki nae azalaki te leki nae akendeki ndenge ezalaka auti l'école aye abwaki biso toyebi bana na biso apoto naye bazalaka aye auti l'école azwi bakaye na ye sakodo na ye atiki abimi na ye akei bon akozonga na ye ngonga oyo alingi parce que bana bakolaki déjà bakoma déjà mikolo. Yaya tellement à ça que j'ai programme là il faut aya ko présenter moi si naé donc disons biso ba congolais to bengaka toujours moi si nayo même to baliété a toujours moi si nayo ndenge to bengaka na lingala na ndinga na biso ba Congo ba congolais ya Kinshasa. Donc voilà aya na moi si naé ko présenter maman na bango lui maman tala copine na ngai nazo vivre naé tout maman pe ayambi voilà ndenge za bibo maman ndenge ba yambaka basi ya bana na bango ayambi bien l'équipement kitoko malamu après basilisi ndenge ezalaka pe moi na biso mobali azui copine na ye ake kotika copine na ye copine pe azui transport ake na ye ndenge ezalaka kaka ndeko mobali mwana pe azongi na ndaku na kimia nyonso ma pe ndenge ezalaka mama apesi pe mwana ye conseil lelo oyo ko présenter ngai copine na yo tala boyi zala ndenge maman so apesaka bana na bango ba conseil boyebi lelo na photo partout dans le monde to comment un système ba téléphone car la liboso zalaki photo faut qu'il y ait un studio pour kanga photo mais le photo comment ma génération de studio te photo comment un téléphone à partir de téléphone pa ya ba ko na ndako bogo filmer bogo ça sur la téléphone. Et si kama kama panzani nde yango le si kama mote pele si ka mokili eziki leki
esika uteki bitambola tambola etanga zongi akomi na ndako. Maman etake maman na bolingo bana na ye alingi bana na ye azui téléphone alakisi leki atala kutu mwasa ya na yo ayaki awa ya na ayaki na mwasa na yaki représenter nga yo mukoni représenter nga mwasa oh maman lakisa nanu habité loba na ngana mukolo nini yo représenter nga copine na yo ta ya na yo représenter nga copine na ye yo mukoni représenter nga copine non maman lakisa nanu maman zo téléphone alakisa boye oh le katala bimwe le système bana poto ne bazala bana poto balobaka mbala moko te mingi bana mingi ya poto misu balobaka mais misu mingi balobaka masuka mone loko ok non avant non a 8 ans à réfléchir moi en tant que tel maman humeur n'a échangé maman comprendre oh ndeni moi na ngabo humeur n'a échangé boye ndeni moi lungu pas vanda ina maman na salon akena ta chambre vanda maman peta ke maman akotika moi na été alaxi moi na photo téléphone batali ba vidéo ne ba filmaki atali ba photo tout maman moi a changé face à côté na chambre akangi chambre oh maman ya beti ah beti go moi na fongoli maman koti avant na moi na kata chambre tout nini qu'est-ce qui ne va pas moi na bokoloba moi na sili ki na dengo sante tali ka maman si hein na hotel koloba makambu oye boma mokili makambu oye kotsa ba conflit na mokili ya liboso eza mbongo na mwasi. Maman abandi kotuna mwana na ye likambo eza nini na lakisi yo ba vidéo to filmer na lakisi yo ba photo mbala moko humeur na échanger OK maman kotuna kata chambre na yo na koti na beti porte fongoli na koti na kata chambre na yo nazo tuna yo loba nanga eza nini ko loba ngate oji c'est eza nini mwana ni ko loba te point d'interrogation to kumisa na nzambe toujours nde na yebisa ki bino système mikolo ya ka to kumisa nzambe to lebi mo muke to komisi nzambe parce que nzambe nem to apesa nga souffle apesa bino souffle po bo landanga nga pena lobela bino to komisa na nzambe to yoka eza mateya maloba na nzambe loyembo na nzambe bato bazo yembe na nzambe bazo te ya biso à travers ya banzembo na bango alors to landa mwa muke nzembo Ekindai Utaya ekenda nango Voilà babi yesu nde bilengi ya mitema na biso yende apambola biso yende apesa biso nyonso to yesu masia kumbama toujours. Alors tozongi toujours na émission la bino toujours bolingaka mingi polele na posa avec les pas de la presse congolaise. Voilà.
toujours toza na bino maele, toujours toza na bino toujours likolo, toujours tozo na bino ga likolo, les pas de la presse congolaise. Alors voilà, maman na biso a côté na rattaché na vaina mwana na ye, atuni mwana na ye, mwana eza nini. Doba nanga mwana azwaki vraiment presque 30 minutes na maman na kata chambre à le côté. Donc tant maman ya zo bete na ngali solo, en tout cas ça nga ba chair de poule. Et ça nga vraiment passi na mawa. Maman na biso a beaucoup liba na passi a subir maman kama boye. Pourquoi? Pourquoi? Foti eza ya mwasi, to foti eza ya yaya, to foti eza ya leki, to foti eza ya mama. Leki tellement avant d'être 30 minutes. Azo répondre maman na été. Maya mi se bimbi ya bi maman. Mwasi oyo yaya nanga zo bima na ye. Mwasi oyo aye kokota na kati na ndako oyo. Mwasi oyo yo filmé, mwasi oyo kangi ba photo na ye. Aza mwasi oyo ngape na bima na ye. Mama na yebisinga abimi motoki ya mobesu. Abimi motoki ya mobesu. Nyo webi motoki ya mobesu za lewa malakata okanaki te osali okimi mbangu te osali musala ya makasi te me motoki bimi ya mobesu. Apesa bi maman ezaka kateke na bima na ye azana zemi na ngai alobi azana zemi donc ce azana zemi ngala yeba ki comme azana zemi donc zemi eza zemi na nga mais na kokamwa ce qui lelo yaya oya ngai propre o ngala ndi na sima aye ko présenter le même moi si o alobi azana zemi yanga alors na yebite so na osala ndeni na yebite so ko to suka wapi. Eza pasi na maman. Maman azangaki likambo ya koloba epa ya mwana na ye. Maman a ebisinga abi le pas de la presse congolaise na vandi na réfléchir état que maman na zangi likambo ya koloba. Epa ya mwana nga na koyebisa ye nini, asala nini, aloba nini, état que yaya na ye mutu aye na mwasi na kati ya ndaku oyo azo présenter nga kino copine na ye azolinga abala ye ya confiance ya kobala ye ndenge ezalaka kaka mais leki pe susu abimaka na ye ye copine nango aloba epai ya leki ke aza na zemi siko zemi wana eza ya nani eza ya leki pe eza ya yaya pe eza ya mutu mosusu aza libanda oyo aye kokinela bango on ne sait jamais point d'interrogation. Eza pasi bandeko na nga. Yaya pe esika akendaki kotika copine na ye mwasi na bango azwaki mwa temps ntango azongi akoti mama azangi maloba mama azangi eloko osala sikoyo ye akoti akuti leki na ye na mama na bango bavandi na kati ya chambre akoti na ndako atu abengi ndenge za habitude de la poto de bazalaka partout même maintenant ba mboka na soka Congo partout soka akoti na ndako amoni mutu na salon azata olinga benga ayeba na chambre soki ta sumba bana kwa ta chambre robelela ingani ngana mama obela na robelela mais papa bien yaya bien la robelela pa eba boza wapi abeleli yaya ta akoti abeleli mutu a répondre te parce que maman na leki na ye baza na émotion bazo ebate ba orloba nini ba obanda wapi ba okende wapi ba osuka wapi. Ye mora lukia fouiller à côté à kena chambre maman la maman moni muta ata kena chambre na muta ate a kena chambre petit frère na ye a côté maman na ye na petit frère na kata chambre vandi na metu ba tseka mutu na sebo pasi na mawa ngamo le pas de la presse congolaise on va marazo bête na ngali solo et ça la nga pasi na souci na mi côté siko na place na ye soki ezalaki ngai engo za ndenge ni
soki oza moto obela attention okosuka ndenge nini na basitation boye. yango sikoyo mama na biso mama Marie ayebisi ya leki abi kolobela eloko te zala kimia nga moko mama na yebi ndenge na korange citation oyo. yango mama na biso Marie azosenga conseil epai na bino bandeko oyo bolandaka le pas de la presse congolaise etake bamama bazali bazolanda le pas de la presse congolaise, papa bazali yaya bazali baleki bazali banoko bazali papa kulutu bazali papa leki bazali tata mwasi bazali oyo bazolanda le pas de la presse congolaise. bolobi nini? botia commentaire na bino bopesa point de vue na bino po mama alanda ayeba akotanga ayeba ni ya kosala après l'émission ekoya nde tokoyeba suite nango eza ndenge nini mama asalaki ndenge nini po avandisa bana na ye mibale po aloba na bango makambo oyo ezoleka parce que yaya na leki bayebi te ke babimaka na mwasi moko. alors yaya ntango ayaki kopresente mwasi epasi ya mama leki azalaki te, donc leki nde sikoyo moto aza courant ke ye na yaya na ye babimaka mwasi moko, mais yaya ayebi nanu te ke babimaka mwasi moko na leki. donc lisolo eza lisolo moko eza vraiment molayi tokenango malembe épisode po toyeba suka nango ekosuka ndenge nini parce que ngai bazopesa ngai nde comment makambo ezokende. donc mama Marie akosolola bana na ye ayebisa bana na ye eloko nini bakoki kosala parce que akoki kokenda ngo mbala moko te ndenge yaya yaki mbala moko akoti alobale mbala moko te tala yo non ekoki kobimisa mobulu entre ya na leki parce que likambo ya mwasi na mbongo ekabolaka même famille. bonsoir maman ngai Nina Chou babi Nina Chou tala kaka yo mwasi ya mbongo na kati ya London babi yebi kaka na kin masolo kitoko. merci beaucoup maman nanga Nina Chou tala kaka yo. merci beaucoup maman nanga Michikita Congolo babi tala kaka yo moi ça Suisse ya solo abi leki azandoki. en fait leki azandoki oui voilà tokoki koloba leki azandoki mais yaya na leki bayebaki te ke bazobima na mwasi moko selon nga mpona nga na koloba ke mwasi nde mutu azandoki mwasi nde mutu aza mabe, mais on ne sait jamais ntango mosusu mpe mwasi ayebaki te ke non wana aza yaya ya copain na ye, mais soki même ayebaki te ke aza yaya na copain na ye te bon eza point d'interrogation nakoki dévoiler nyonso idée na ngai te. je pense que idée na ngai ekozala na suka à la fin ya émission ya lisolo na biso tozobeta ya mama na biso ngari oyo apesa yango émission na suka na yango nde tokopesa mutu na mutu apesa bapoint de vue na ye na suka lisusu. mais pour le moment na bandeko bazolanda mutu na mutu akopesa déjà point de vue na ye. moi conseil ndenge nini mama na biso akosala nini mpona bana na ye bakoma na bete parce que ekoki mpe komema mabe na kati ya libota, ekoki komema kufa, ekoki komema mabe vraiment na kati ya libota. voilà bamama ebele bazopesa intervention. merci beaucoup na bandeko nyonso surtout bazopesa point de vue na bino. merci beaucoup en tout cas nalingaka bino mingi le pas de la presse congolaise soki bino boza te nga mpe na kozala te. en tout cas merci beaucoup na point de vue na bino. bamisu bayi akabola bana na ye na mwasi wana, mais akokabola bana na ye na mwasi wana nini mwasi wana aza na zemi, mwasi aza na zemi siko toyebi te zemi eza ya yaya to zemi eza ya leki. yango nazobala bino ke émission oyo lisolo eza lisolo ekende vraiment molai. en tout cas bopesanga vraiment temps parce que nga mpe napesi litoyi epasi ya mama Marie oyo azopesanga lisolo. mama Marie oyo akutani na mbeba wana oyo likambo wana ekwei na kati ya ndako na ye na kati ya libota na ye na kati ya bana na ye nazopesa ye litoyi ye nde motu azopesanga azovela te ngai comment ça se passe na kati ya libota na ye entre bana na ye mibale oyo bazoyela mwasi moko bana na ye mibale oyo mwasi moko alobi aza na zemi toyebi te zemi oyo eza ya yaya to ya leki to ya moto mosusu libanda. donc en tout cas lisolo eza vraiment molai.
Voilà. Maman na biso Nina Chou, la patrona, na kati ya London lobby. Abi mwasi ye moko pona mobali. Mobali moko. Alors voilà. Alors mwasi pona mobali moko. Parce que pour le moment maman na Nina Chou, to yebite mwasi yango soki ayebaki ki ya na leki. Ki a tout mana ya leki wana to yebite. Nyoso wana to yeba yango après. Parce que na minute oyo mutu ayebi citation wana eza leki. Parce que leki tango aye ya maman a blakisi ba vidéo, a lakisi ba photo o bakangaki na mwasi oyo ya na ye ayaki na na. Alors tango ya lakisi ba photo leki alobi ke mwana mwasi wana abimaka na ye pe déjà. Alors leki nde mutu ayebi ke non bazo bima mwasi moko na ya me ya yebite. Ndeko na biso pe ya mwasi ye moko le concerné to yebi pete soki ayebi ke azobima na yaya na leki. Alors tokoyeba yango na émission oyo ekoya. Tokumisa nzambe mukie ndenge ezalaka kaka ndenge nalobaki na bino ke non système échangé. Tokumisa kana biso nzambe parce que nous avons pesa biso bomoi na seko. Ye mutu azopambola, ye mutu azofula les pattes de la presse congolaise, ye mutu azopesa les pattes de la presse congolaise makasi po azala toujours liboso na bino. Et puis mutu azopesa bino makasi bandeko bolingaka les pas de la presse congolaise bozala langa elongo parce que ceux qui bino bozate nga pe les pas de la presse congolaise na bozala te. En tout cas, vous partagez ma émission bandeko nanga bandeko tu balinga émission na bino polele na poisa to bomba raté le baka nyonso pour kala mingi pété zo pété la bino masola sans tabou ba maman ba papa oyo bazala ka betele to ko beta yango masola za vraiment ya ko sakana te. Donc voilà polele na poisa to bomba raté. Nous sommes toujours ensemble. Là, nous sommes après si ça émission la vision parce que RPKI, le visa mercredi, donc nous sommes mariés tout bas dans la classe T, division la France A mercredi bas dans la société, mais papa maman va misala, bah y'a baleki, bah misala et repousse un peu comme dire 22h presque 23h. Tout comme ça nous sommes bon tout comme ça, tout cas émission nous continuer en haut na Mokulegoya. Soit lobby après lobby so ba souffler nga na maman na biso maman Marie o azopesa nga lisolo na ye o ezoleka na kati ya libota na ye après toko continuer émission na biso toko misa nzambe muke. Tout le monde est très fort quoi. La carte n'a le ballon Zambé toujours. Tout le monde est
Lubaba. La bonne Zambé toujours quoi. Merci beaucoup, Maman Lara Bishika. Balabi yonde Kongolo quoi. Bishikita Kongolo, Babi yonde Makambo. Merci beaucoup. Nzambe ne Makambo, Nzamba za elengi. So vous allez Nzambe ba ko zindisa o tata ba benda yo ba ko zote. Po ya leki bango tu quoi. Ya likolo quoi. Et pas de la presse congolaise ba kanisa ki. La bonne Nzambe toujours. Même bango la bonne Nzambe. Dani Bokobe, Balobi, journaliste ça qui si quoi. Il y a qui n'a la bonne Zambé. Les pas de la presse congolaise, parce que même avant on a qui bonne Zambé quoi. Donc qui n'a pas qui bonne Zambé. Giboya, amen, amen, Giboya, amen, amen, amen. Na lelo kolega batu nyonso Nzambe na ngai kolega mokili mobimba. Okomisi nga les pas de la presse congolaise Nzambe na ngai. Merci beaucoup, merci. Dans les pas de la presse congolaise, merci Nabino. En tout cas, tout comme vraiment dans Souka, il y a émission Nabiso. Dès qu'on a entendu que Sabino qui non, émission vraiment en tout cas toujours qui est dans l'épisode dévelé parce que voilà pour les lots ceux qui wana pour la journée il y a les lots pour la poko les lots pardon en tout cas vous les bisanga bandeko bazana moi voilà la journée les lots bandeko bazana butu na poko les lots na ceux qui wana. Je pense que les commentaires na bino intervention na bino na bandeko oyo bozotia na kati ya émission. Je pense que ndeko na biso maman na biso yaya na biso leki na biso poko na biso ndenge aza na kati na ligne azolanda oyo nyonso bino bozo loba po na ye azotanga po epesa ye makasi ayeba asala nini po na bana na ye. Alors je pense que nzamba kosunga biso akopesa biso toujours makasi akopesa biso toujours kimia na kati na mitema na bandeko nyonso oyo ba landaka le padre de la presse congolaise. Maman na biso esika azali Maman Marie Nzambe apesa toujours makasi apesa toujours mayele na oyo bandeko bayo bandeko na yo ba komeli yo ba pesi yo idée ba pesi yo makasi na kibonzambe sangisa nyonso. En tout cas Nzambe apesa yo makasi po oyeba ndenge nini okoki kosilisa makambo oyo ekomeli yo na kati ya libota na yo. Mais je pense que bandeko oyo bazolanda biso bandeko oyo balandi bazolanda lisolo na yo bakoede yo
okozwa toujours solution na nzambe toujours solution ekozwama na kati ya libota na yo kimi ekozala. Alors suite ya émission na biso bokolanda yango toujours na kati ya Zado Zado wetu ndenge apesa toujours opportunité toujours ya lepa de la presse congolaise na kati ya émission na ye polele na poisa po na kosolola na bandeko kopesa bato bandeko ba nouvelle kosangisa ba idée kosolola toujours ensemble lepa de la presse congolaise na bino toujours ensemble. Donc suite ya émission bokozwa yango soit lobby bi après lobby ndenge nzambe akopesa so makasi ndenge nzambe akopesa mama na biso Marie makasi idée ndenge kosolola na bana na ye tina suka ya émission na biso ya lisolo na biso bokoyeba eloko nini eleki na suka famille esuki ndenge nini makambo yango bana basuki ndenge nini zemi esuki ndenge nini eza ya to ya leki to eza ya mutu ya libanda nyonso bokolanda yango na émission na bino polele na poisa obe bomesano. En tout cas pona poko lelo na suki vraiment awa ba fa na ngano so bolinga les pas de la presse congolaise bambote na musique bozali. En tout cas boza ebele sima bila bana kotanga bino en tout cas na minute oyo tala to comme déjà 23h presque ouais 23h pardon 22h36 donc à la minute donc déjà 23h ça fait déjà tard donc ba tout balali ba tout donc kenda misala donc voilà en tout cas na suki awa po na poko lelo to kotala bino lobby soki nzambe apesi biso makasi pona suite ya émission na biso. En tout cas apesi bandeko tout bambote bino tout bino nyonso na kabulité bino tout na ba obalinga appelé pas de la presse congolaise te apesi bino tout bambote bobo sanate bo s'abonner na chaîne na bino Tolobela Presse TV na YouTube eza gratuit bo aimer page na bino Tolobela Presse TV officiel na Facebook en tout cas eza gratuit bo aimer en tout cas et ça la bien talaka les pas de la presse congolaise nous boyebi parce que toujours kitoko toki na bango toujours bien quoi les dans la tête. En tout cas likambo na motote et ça la joie et ça la pasité surtout tous à la bien quoi tolingana ngalinga mututu na bien na mututu na sola kitoko na kina bien na tambola bien makamute na bien donc voilà tous à la bien na bota na biso tous à la bien na ba camarades tous à la bien ma solo et voir en tout cas eza vraiment ebelé mais tous à la rara toujours ensemble vous avez toujours scotché na émission na nouveau na polele na poisa avec le pas de la presse congolaise na Zado Zado wetu check. Le Vatican a enquêté sur les événements de l'abbaye de Saint-Carthage. Voici ce qu'ils ont découvert. La présence d'un autosoka pour donner la main. Merci Jésus.
tokumisa na nzambe après c'est bon. Bye 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 bye. Bandeko tu balinga les pas de la presse congolaise à tous ceux qui ont pour la mukona lelo. Donc tokutani na émission ko ya lobby toujours na suite ya émission na biso ndenge tokutaki ko PC là, pas de la presse congolaise. Bye bye. Tokutani na bino na prochaine émission pas de la presse congolaise. Otika malamu Nzambe ya bato na bino za na pambo na bino. Check.